On va appeler la mère, pas ma mère. Mère a mystery. C'est comme une très mystery. Ami, il te quand on a voir maman qui t'appelle. Donc, il y a maintenant, il y a correction. Bientôt là. Au programme, les alliés, karaoké de Kuwemba, pour préparer deux chants, un sketch. Tout ça, on a deux chants, tout ça, la chambre pour la paix. On a mon cannabis, et puis Pentagone, on a coupé ça sous sourire, on a fait baisser pour la saison qui est toujours dans la voilà, après, tout ça, l'orchestre qui est un peu caché, l'orchestre est 100% femme, donc on a fait un karaoké, et puis à la fin, maman Biliabel, on est à côté de le monde a sala sala ba karaoké, particularité à l'élo zali. Voilà, particularité à l'élo, les alliés, ils ont continué toujours dans l'outil de l'anatomie, il y a fait ça sourire à part d'essai. Particularité à l'élo, le ministre peut fêter indépendance. À minuit, ils ont le 30 jours de l'île pour fêter indépendance. N'a pas la Congo n'a pas de cannabis à Est, parce que maman Biliabel a ça moi aussi, karaoké en bassi, quand on va cacher bassi. Alors, puisque les orchestres arrivent à 100. Mais maman m'a bien, c'est un mot bien sur la bien. En tout cas, un babiso, après ça, biso pembeni naïe. En tout cas, sans problème, je peux tout ça parce que à sa légende. Dans la cara, biso sala théâtre, tu es battu que maman Karine, bravo la maman Karine qui a aussi la karaoké naïe, les locaux matina à niveau, les locaux comme le quoi, banda le quoi bagé, mais les lots et ils ont vitesse mususu. En tout cas, tant maman Biliasusu à ça qui s'est terminé ma camounaïa le 30 juin au poignet, bah c'est de tout ça là. À ça ils sont appelés pas karaoké. Non, moi ils sont karaoké tout y est. Tout un bassou pembeni à légende. Donc ils ont jeté Kuwemba na maman Biliabel na podium moko kozana e ba répétition na ndenga sexaka biso za cannabis na trouverait vraiment modèle à suivre. Alors na lisungi ya maman Biliabel oza école ya musique et puis na leader na biso Karine Pala ndesali ke rencontre lelo za la lisusu pona bango. Donc bato nyonso to balandaka baconcert oyo tobetaka tolobaka pesa sourire na FARDC. En tout cas na bolingo nzambe bokanga mitema te toza kosoutenir bango na nyonso oyo ezoleka tozali na bango tozosoutenir bango tokotika bango te, raison pour laquelle eloko ezosalama pesa sourire na FARDC lipanda pesa sourire na FARDC. Moi je n'attendais pas à mon la présentation à un mois pour la balle en ayo à Bassepela, papa a envoyé un mot.
Non, mikolo eza ba karaoke. Voilà. Mikolo eza bangonde baza à la base. Mikolo eza ba karaoke. Qu'est-ce que vous voulez? Bangonde baza à la une. Voilà. Et là on va sous zaté. Papa le bien mabo on ah voilà. Papa dit pas na merci. Je vous aime tous. Mama, if love is crazy, love is funny. Ngai komo na ngai papa Franco na bumeli na maladi ya miso kufaki ngai panda 8 ans.
natamboli ba l'hôpital ya ndenge na ndenge na capitale Kisasa oyo biso nyonso toyebi hôpital ya minene solution moko ezwamaki te bakumbi ngai voir même te na baeglise ya ndenge na ndenge solution eza te kobima na ngai libanda il faut bakumba ngai donc ekosa moto asimba ngai moyen na bouger eza te boyebi pasi ya miso na yango ndeko na ngai azalaka na Hollande ye nde motu atindaki ngai na klinike ya Misunga ekokoma na kati na klinike ya Misunga lokola azwaki Misunga na sango ke kuna nzambe aza komonisama loboko na nzambe eza kuna nde nayaki okoma na Misunga bango moko mpe bakolo Misunga babondelaka nzambe makasi lisusu mpe na baminganga nyonso bazali kati na esika oyo nde baye kosimba ngai na baopération nde joie ye kokota kati na ngai parce que naye komona lumière ebimelinga bino moyebi 8 ans c'est beaucoup na moto omonaka te oye kozwa lisusu misu ya sika kati na l'hôpital na clinique ya Misunga vraiment yango naza ko remercier le bon Dieu nzambe oyo asalaka kati na biso banzo nde mpona ngai amonisami kati na ngai bandeko natondi botondi mpe naza kokumisa ye mpe koremercier ye papa Kanga na nyokomaki na maladi oyo babengi AVC nakweyaki makasi na maladi wana nazali komiyeba te kosala makambo nyonso to esika na vandi bameminga ti na hôpital ya Misunga na hôpital wana esika ngai nake kozwa libiki na quartier babengaki ngai koka ke na kotambola susu te babeki bapesaki ngai nati kokobwaka yango velo nati kotambola nango te babeki siko na bwaka nakomi kotambola nzoto makasi nyonso to malamu grâce na hôpital ya Misunga na badocteur ya Misunga en tout cas bato wana basambelaka ya solo hôpital ya Misunga eza hôpital moko ya bana banzambe na papa Kanga soki Misunga te nde témoignage oyo nde nakokosala ngo te ndese nakufa kala nakomisi nzambe azala na bango mpe apesa bango makasi bakela mosika mpona hôpital tozali mpe na homme de veya mpona baparent oyo bazali néglige awa na RDC wifi ofele déjeuner ofele courant kutu ekatanaka jamais bokovive kaka lokola na poto na Misunga santé na yo d'abord. Bonsoir. Mais par rapport à la répétition de l'Océan, maman qu'est-ce que vous avez senti? On va n'appeler la mère, pas ma mère. Mère mystiques, très mystiques. Et surtout, Calaming était au Canada à voir maman Bidabel. Donc, rien va maintenant. Il y a correction. Bientôt là. Voilà. À suivre, hein? Oui, très cher internaute, aujourd'hui nous sommes le 9 juin 2025. Nous sommes surtout à l'hôtel du fleuve ici à Oyo. Maman Bingabel a beta musique naye a ensemble na Ketobakaji et karaoke ezalaka bongo conduit par Maman Karine Pala au capi de la mode. Les nous allons bongo soirée lipanda pesa sourire na ba FARDC. Tous allez bongo longo na Pierrot yene mutu asimbili prise de vie mbinga. Vous rappelez ça na makili boso na awa ba maman ba comédienne bazali awa na ba Ketobakaji to komeke peto sur na bango parce que bango mutu ba ko sipisa biso. La musique, ça s'est fait et surtout peut-être sourire. Ba FARDC, ba Bundi,
babundi makasi ba FARDC bazali batu oyo babundi pona ekolo yango c'est pourquoi lelo balobi ezali sourire pesa sourire pa ba FARDC pero parce que on pense nanga namoni ba comédie bazali namoni bakata ba couleur namoni bongo Theresia namoni bazali mebeli ba comédien oyo lelo ba kobeta musique. Vraiment félicitations à nos comédiennes ba malabiso fou beaucoup de respect ba s'appelle que lelo ba se permet ta musique ba yemba namoni pe ya Theresia fa zali wana ya Theresia yona César so moi oyemba fani est Theresia le batu c'est la nuit surtout le lo parce que tout ça la ra nyoso kitoko voilà yo imanse moni tout ça nzemna msoto yemba on a lipanda na biso on soutenir bateau nyoso bayebi ki soutenir bango voilà Theresia caméra yango yo ezandi ba caméra non c'est oza quand même star il faut supporter oza quand même muto yo c'est supporter biso to lukaka information. Je pense que pour nous aller deuxième fois oui ensemble na maman Mbili Abel une première fois deuxième fois. OK alors na bakata répétition ou bien vous organiser comment ça a été et Mbili Abel et tango azali koyemba to yo ça qui diona maman Mbili Abel c'est comment tenga c'est na diona maman Mbili te mais maman moko bien c'est un moko bien sur la bien en tout cas ba biso apousa biso pembeni na ye. En tout cas, sans problème, je peux tout ça parce que Aza légende. Dans la cara, biso sala théâtre, tu es battu que maman Karine, bravo la maman Karine qui a aussi la karaoké naïe, les locaux matina à niveau, les locaux commis, comment le quoi, banda le quoi bagé, mais les lots et ils ont vitesse mususu. En tout cas, tant maman Biliasusu à ça qui s'est tenu ma cambonaïe le 30 juin au point yemba susu ndeto salaka. Asa iso appelle pas ba karaoké. Nde mo biso ba karaoké shotoye. To yemba su pembeni ya légende. Eza donc eza jeté ko yemba na maman Mbili Abel na podium moko ko za na ba répétition na ndenga sekisaka biso za kana biso. Ngala trouvera vraiment modèle à suivre. Voilà. À rejeter à battu. Ezali bongo à l'occasion 65e anniversaire surtout il y a pendant la biso bino bo sepeli bo peut sourire et pas ba FARDC. Voilà. Un mot et pas ba FARDC Wazolando surtout. Ba FARDC na biso ebele bana na bango lelo mso baza ba orphelin. Basi na ba za ba vivre. Ba mso ba blessé de guerre. Donc bamsu bakufa to pesa bango sourire tant to yemba na esengo to beti na esengo Mbili ya pembo yusu kutakawa akenda kotikela ko ba fele ba ya FARDC na biso ba vif na bango donc alukata eloko te nyonso ekota na biso na ye to se sacrifiera pour na FARDC to pesa bango sourire. Voilà parce que maman mususu na ba batika ba veuve ba batika ba fele ba même sourire ndengo voilà osomba baloso bilamba ba makambe belé to pesa ba FARDC na biso sourire. C'est nombre de combien ba comédienne tu vas comédie peut être ça moi nombre belé ba karaoké na biso nyonso tozala do tozakaka to mo belé. Voilà. Merci à Natikayo, tu dis un mot à dire, c'est tout à faire nayo. Ba fan na ngai nyonso tout et puis ba te belé ba lingara pe ba pesa sourire na FARDC ba contacter tamsu maman Karine Pala tamsu maman na biso Mbili Abel ba pesa moi quelque chose au monde et comme ti et pas ba vivre dans orphelin ba FARDC. Voilà. Dans la blessé de guerre. Voilà. Et puis tout ça va s'aller. Tout ça on a capé na bango. Voilà. Pesa sourire pas ba FARDC na biso bazo bunda pona ekolo. Voilà pourquoi ba ces comédienne na maman Mbili Abel ba sepeli ti ba beta musique po nyonso ekota ba soya yango ba kini kotikela ba orphelin on a ba veuve oyo ba bunda pona ekolo tout ça na kati ya hôtel du fleuve ezali bongo surtout nazo ko préciser
à l'occasion, il y a 65e anniversaire de notre pays, où le toujours de la paix. Ça s'est fait. Malheureusement, les deux n'ont rien battu. Les deux n'ont rien battu. La Zaka qui est invité, n'est pas là. Mais on a pas comédien de Boniata quoi. Des Boniata nous les potes Boniata déjà. Tu bien. Tu bien déjà. Tu bien bien. Voilà. Ce qu'il faut préciser surtout les alliés qui ba comédienne tambo bandaka eloko oyo ezaka lokola comme un jeu. Bisumula kwa maseki maman Karine Pala, félicitations à vous au capitaine de la mode. Tant bozaki ko répéter, tant bada ko répéter na le to comme le sika okoloba na ba fan na onini o surtout balingaka yo komona bino ba mama bo sepeli o babeta musique kaka mbongo wazo ki pa ba faire des bon lo ba fan na bango nyonso batia maboko surtout na initiative oyo ya Karine Pala ndenge asali a créé karaoke pe maman Bilabel abendi pembeni na ye pour accompagner FARDC to pesa bango sourire ndenge soirée ngo alelo ezali pesa sourire na FARDC na ba femme veuve ya ba militaire na ba orphelin ba militaire o batikali sam ba papa na bango o bakufi po na ekolo donc ba mbongo nyonso ekokota awa bomoni ke batiaki VIP $100 place mosusu $50 donc mbongo nyonso ekokota awa maman Bilabel awali yango te nyonso ezokende na baveuve ba militaire na baorphelin ba militaire tala mpenza initiative kitoko oyo maman Bilabel azwi aza vraiment mama aza na motema bo mama mpe asepelaki abeta na karaoke na bakintu bakaji donc basi bazali bamisu bazali déjà oui donc bafami na ngai nyonso ndenge olobaki wana bakia ebele toyebisaki bango te pese bao baza bainvité baza oyo mpe basoki babie na bango bazali mpona kosoutenir FARDC na biso. Ok, merci. On a bomoni bongo ezali arrivé à Keto Bakaji boyebi bango très bien. Yo ozali parmi bato bakoparticipe to mpe tozali invité. Oui, naza comédien karaoke Karine Pala Wingi. Du coup, il Congo, tout le monde a le droit d'avancer. C'est pour une première, ou peut-être une année banda. Non, c'est la deuxième fois. Deuxième fois déjà, maman Bengis Bisso. Deuxième fois déjà, maman a associé Bisso. En tout cas, tozoki sengoma ko zapemi na maman oyo. Yango moni lelo toza tout moment ceux qui azana na manifestation pesa sourire na FARDC associera toujours les karaoke tozalaka na ye tozoyemba tozobinelongo na maman Bilabel les gens ensemble na biso kitoko makasi. Particularité ya karaoke oizani. Bon, karaoke eza association ya ba artistes comédiens. Particularité ya édition oizani. Ya eza ko pesa sourire hein. Ah ok. Pesa sourire na FARDC biso toyemba bomona au même podium na maman Bilabel donc ça vrai ba comédien na maman Bilabel na tata ndenge nyonso bolingaka balingaka biso balinga maman Bilabel balingaka Karine Pala Wenge lelo podium donc tokopanza quoi oh nani micro na biso tosimba ko makasi quoi vous en moyemba on toyemba ensemble toza na banzembo na biso toyembaka pa ensemble mais bakaraoke à part pesa sourire toza na août événement na biso eza monene makasi wana nde vraiment eza pesa sourire te tokosepelisa bafane na biso bana kine okoyoka banzembo ebele ata mama Bilabel tontepetaka ye makasi tontepetaka mama makasi parce que banzembo na ye eza na baconseil eza na makambo ya kitoko na kati mosolandi nde mama Bilabel lokola baninga ina sina bali botika kofinelanga miso na nzela botika kofinelanga mifumo na bamore mizu ya ngai mobale kopesanga kilo na nzoto
wana mama Talamona voilà quoi puis son nom maman na biso maman Bilebele banzembo neze ebele lokola ni camarade ya bomwana tango mosusu elekaka bondeko ibani bomwana totamboli Kenya momima ngai na yo tofanzi bomwana tomeseninga na yo dunia ezali mabe na yo kokomi en tout cas le na utinde boyoka biloko tokointerprete mama Bilabel mama Tchalamwa mais le 30 sindi le cœur tobetaka pena ata emise nyonso le karaoké toza capable na nyonso bakaraoke baza somo je vous assure bakaraoke biso tondimaka te tomonaka bacomédienne bazaka na particularité kosekisa biso to peut baconseil na nzela ya théâtre mais bayebi te koyemba baza mpe capable ya kointerpréter bachanson. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Vous c'est qui vous poignez bonsoir. C'est bon on les a invités. Ah bah c'est bien invité ba tia micro et OK événement yo c'est la onde. On se la eleka bien. Tout c'est là. Yango tozali. Babeta ko so to yo moko sepela ko bi téléphone finaza. Ngambo sepela qui parce que nous avons courir la répétition. Ah voilà. On doit participer à la répétition. On doit participer à la répétition. Na part ya maman Rosine. Comment est-ce qu'on Bilabel yo ba liboso na podium na kata répétition. Comment ça a été? En tout cas, on sepela makasi. On sepela romona ezale cérémonie. Voilà. Merci beaucoup. T'as au cœur. Peut-être solo. Aventure on a. Non, les aventures, les consorts moko. D'abord, non, l'idée, yango sali que to se donner corps âme. Toujours peut s'assurer na farde, c'est dans ma pinga na biso ya mboka. Et ça déjà, et l'autre moko ya bien. Tu vois, bango bazo kende, bazo bunda, bango bazo risquer ma vie. Peut-être pour que la population ou peuple congolais azala en paix, azala en joie, batunya so babundisaka mboka na biso bazala en paix musika na biso. Alors nini biso toko pesa bango? Nini otoko kozongisa na bola makambo bango bazo sala pona mboka ezaka kaketo même un peu sourire vers bango. Na mabota na bango parce que parmi bango ezana ba oyo bakufaka, ezana ba oyo batikala ka ba handicapé. Ils en ont ba oyo donc bazaka toujours na makambo ebele. Alors na lisungi ya maman Bilabel oza école ya musique et puis na leader na biso Karine Pala ndesali ke rencontre lelo za la lisusu pona bango. Donc batu nyonso to balandaka baconfère oyo tobetaka tolobaka pesa sourire na FARDC. En tout cas na bolingo nzambe bokanga mitema te bato mosusu bazalaka na moyen ya koapproche bamilitaire te. C'est à travers baœuvre oyo nde soutien na yo ekokoma na esika bato baza na problème bazali. Donc ba recette nous se kota ba olia yango te bopesa yango pa ba veuve no bafele. Oui, ceux qui ont dit que Sali la deuxième édition. La deuxième édition. Donc, on dit la deuxième édition parce que première, Billy Pezali, Romona, les maman, n'abandonne pas karaoké, bakenda qui tient kanko, onako, pesa, biloko, onako qui est dans et cette fois-ci, oh il y a le 29, comme l'OPI, et ça le 30. Les 30 juin, jour indépendant, nous surtout aux écoutes à l'élo. Maman okita les soso. On va pas ça qui quand kokolo. On a bien la souvenir de la bakolo. Les soso, on va ok de offrir les soso. Nous surtout et kokota à l'élo. Merci beaucoup. Merci. On continue. Depuis côté. Mais à ta participant comme avec confinement. Ah voilà. Parmi les années quand même un peu. Pourquoi bataji? Vraiment, on a la mona, na tambola, na viva.
Na mariage on a posé la cache pas bêta, mais quand même ça qui pas péché mais lelo beaucoup vivre qui pas caché parce que bango ba zam pas de la balance na tiki bino de moment là na poso encore tout cela arrivé à maman Billy Abel na Karen Pala au capi de la monde comédienne pour passer là au c'est la chose ça qui donc voilà c'est pourquoi tiki bino toujours à juste après. Voilà, c'est l'arrivée de nos copies de la presse. Il y a une bala, la génétiste des karaokers. Voilà, félicitations à vous d'abord. Finalement, peut-être sourire, on va faire des essais. Tout c'est la clé. Pardon, non, tout c'est la clé. Au programme, les alliés karaoké de Kuenda. Pour préparer deux chants, un sketch. Donc ça va toujours, comme ça que c'est comme une menu aux indépendances, le 30 juin, au Congo, on fête sur l'indépendance. Après, on a deux chants, tout ça, la chambre, après, on a mon cannabis, et puis, Pentagone, on a coupé ça sous sourire, on a fait baisser pour la savon qui est toujours dans Bango. Voilà, après, des appels d'orchestre qui ont été cachés, orchestre de 100% femmes, beaucoup de karaoké, et puis à la fin, maman Billy Abel de Akubeta. Le monde a aussi la karaoké, particularité à l'élo. Voilà, particularité à l'élo, les alliés, ils ont continué toujours dans le coordonnateur, il y a fait ça sourire à faire d'essai. Particularité à l'élo, le limite de fêter indépendance. À minuit, ils ont le 30 jours de limite de fêter indépendance. N'a pas la Congo n'a pas de connexion à Est. Parce que maman Billy Abel a moi aussi, karaoké en bassi, quand on va cacher le bassi. Alors, puisque les orchestres arrivent à 100% à la bassi. Alors, maman est à Est, pas de connexion à Est, vous avez des cœurs à Bango. Maman a mis ce bassi, même pas sinistré. Vous avez des cœurs à Bango, particularité vraiment, il y a toujours des cœurs à Bango. L'équipe sur les Karambo Cannabis. Donc, ça est récemment pour avoir des effectivement, cette nuit sur Lélo, maman Billy Abel a pensé qu'il a soutenir maman Nabiso à Est, de la Bango, pour que la musique la Bango permette la Bango, bien que vous pouvez soutenir la maison, surtout mais même Kewana. Et les coquilles que je m'appelle dans ma cambrébelle. Dans ce cas, on a interview à début à karaoké. Là, c'est pour la même chose. Parce que papa est beaucoup de karaoké, mais il a beaucoup de karaoké. Pour qui maman Billy appelle que vous en ayez. Oui, ça fait de mal sur le gars qui passe le matin. Mais le monde a fait ça progressif. Je ne sais pas. Alors, on a une question. Et ça l'a bien. On a dit, ça l'a fort que maman Billy Abel. Pour la deuxième fois, pour la première. En tout cas, karaoké, première édition, deuxième, troisième édition. Parce que le producteur Jules Sana, ou la production de maman Billy Abel, à mon avis, la répétition, il n'est pas le président Lionel, la cinquième Tobakash. On a qui biso, ACP, la qui tellement bien, en tout cas, finalement, on a su battre pour accompagner maman. Le, avec ma cabisso, c'est comme maman Billy Abel, Mamoni, à image.
biso makambo tozosala lobi ya tourna bino bozala comédienne okenda koyemba okenda sketch mpona koteya bato antuka mama sepelaka biso ti lelo tozopona makambo biso to ya mama donc soki asala eloko kobenga biso toujours tozala wana oui bien sûr il est présent légende eza légende eza na bato kutu oyo bayembaka ndenge solo balukaka kokutana bamabina pe bazwa grâce wana te me biso na bopete bopete kotobaka ndenge nzela nzambe kaka mabina mpe amonaki tozala pembeni na ye yango je rends grâce à Dieu pour ça aza légende pembeni na ye tozozwa ebele tozoyekola ebele peut-être tozalaka prophète ekokisami ekokisama déjà voilà encore à dire bon lelo tozotravaille au grand complet vu baoccupation moko et caractère ndenge ezala eza bakomba moko eza disponible travaille lelo bandeko mosusu basala bakermes neti bafatu bazwi bastade bandeko mosusu baza dispo te alors oyo baza disponible bango oyo tozali na bango awa voilà Céline surtout balanda yo oyo bakufa la guerre ok eloko na koloba kaka na baorphelin bafeli nyonso bazolanda ngai bazala toujours makasi parce que bapama bakei me nzambe azali batikali bana oyo nzambe azali papa na bango azobatela bango bazala makasi base battre omoni ntango ozali papa aza te mama aza te ntango ozoluka na vie il faut luka lokola ata fois 2 fois 3 parce que oza na soutien te me nzambe azali pembeni alors babaisser les bras te batravailler dur en tout cas nzambe akosoutenir bango eloko esali nga bezaki oza comédienne obosani te ki bozala na DPC namoni présence ya président Masumu de Prende ye wana azokota en tout cas félicitations mwana nyonso ebungaka papa paza pembeni ici bien sûr voilà c'est plus makasi ya vraiment félicitations message no kopesa surtout pas ya ba FARDC nous soza na fond na ba wazalendo ba FARDC message na kopesa kaka que tozali sima na bango toza ko soutenir bango na nyonso oyo ezoleka tozali na bango tozo soutenir bango tokotika bango te raison pour laquelle eloko ezosalama pesa sourire na FARDC lipanda pesa sourire na FARDC donc tozali na bango elongo. Merci. Ouais, chérie, moi je n'attendais pas dans mon lelo parce que on a filmé pour sa caméra. On a sur l'anniversaire d'ailleurs et salut à moi de chier awa. Et moi surtout pour l'anniversaire d'ailleurs pour nous bagarrer le ça caméra on le sonne. On pour sa caméra. On pour sa caméra. Yote. Total pour sa caméra dans l'endroit. Misu sanga passe. Misu. On a hôtel la caméra. Alors anniversaire. Ah bon voilà. Nazoluka ni ba kabila na bala. Ba kabila bala. Ah, kapa ndo basi mamoti. Baba kata ye azali akabelo mbongo, Ange Maisha, liza kutuye kutolobati ata munda sana. Oh, liza kuma mbongo pesa. Me communiquer les kate. Ba présent na 5 ans un mois pour la bana na yo abasepela, papa ba voyer. Non mais Mikolo eza ba karaoke. Voilà. Mikolo eza bangonde baza à la page. Mikolo eza ba karaoke. Qu'est-ce que vous voulez? Bangonde baza à la une. Voilà. Et là on va sous zappe. Papa le bien mabo ah voilà. Papa dit pas na merci. Papa moi to voit les amis petit kio. Vous en avez pas. Vous savez ça la keza appliqué. Parce que quand on a beaucoup de choses à dire ça magabe. Beaucoup sur côté. Merci beaucoup papa. Merci. Venez à ça avec des ça avec des cadeaux. Et là je vais aller là-bas. Merci.
Pas question de vous tergiverser pendant vos longs et courts séjours à Kinshasa, la capitale congolaise, en famille, couple et singleton. Le meuble EMA met à votre disposition des appartements répondant aux normes internationales, composés chacun d'un salon VIP, de chambres à coucher, salle à manger et salle de bain, ainsi que de cuisine tout équipées. La connexion Wi-Fi en permanence. Pour les problèmes de coupures intempestives de courant électrique, un générateur disponible pour alimenter ces bijoux. Notre adresse, avenue Balinga, numéro 9, Yolocide, commune de Kalamou. Pour plus d'informations, plus 44 74 66 38 44, plus 44 75 39 90 053, plus 243 82 31 46 488. Chez Emma, c'est les conforts. So
bisomi vale ata balobi baloba ata bafingi bafinga ata bacholi bachola ayoleli yagainayo bisingo ya bisomi vale ata balobi baloba ata bafingi bafinga ata bacholi bachola Leur leader, Mpala vient rapidement ici introduire votre groupe. Rapidement au podium. Ok, bonsoir. Bonsoir à tous. Moi, c'est Karine Pala. Je suis artiste et comédienne, présidente de l'ONG Losanganya et styliste. Aujourd'hui, je vous présente le groupe Karaoke, composé des artistes comédiennes. Merci. Bonne soirée à tous. Yalukala ngoma yayo dinanga yoyo amakidumanipe yakopesa mogo amakidumanipe karashukopesa mogo ayoyoyoyo amakidumanipe yakopesa mogo amakidumanipe yakopesa mogo ana bakari bongo 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 alekana oshue amakidumanipe yakopesa mogo amakidima papa masumo pesa mogo ayoyoyoyo Tomandale kawashi simba ongeza kuna music solo lelo ya
beaucoup, merci. Merci au directeur général Jean-Paul Kapongo Samaepe. En tout cas, Papa Longonia, Oye, merci pour tout.
de liboso aye aye bakongo etalinga tekoranga ozanga nsima te na lisanga etekotomola mboka na bolingo etekotomola mboka na bamoko etekotomola mboka nsima mapinga etekotomola mboka nsima mokonzi etekotomola mboka parmi biso, maman Billy Abel.
Michel abandi mosala na ye lelo te, abandi mosala na ye kala. Apesi exemple na bafille ebele lelo bakoma koyemba mpona mosala oyo mama asala. Mama azali mpe akozala kaka ye kutu totikali na ye totombola ye lisusu tobakisa lisusu bolingo. Lelo tozali kofete lipanda pesa sourire na FARDC, lipanda pesa sourire na FARDC. Merci d'être là. Je vous aime tous. Ok. Soyez les bienvenus. DG Champa Kapongo. Merci. Vos applaudissements, s'il vous plaît. Vos applaudissements, s'il vous plaît. Je sais qu'il fait froid, mais merci beaucoup. Ok. 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 Como
Merci, c'est gentil. Ok. Ok. Cyprien Chabwe, bandaka déjà contribution na yo. Le déclarant. Président Emmanuel de Kéjouba.
Bana ya Londres, shalom. Nazana esengo mingi ya koyebisa bino ete na kozala na bino na Londres à partir du 19 juillet pendant 10 jours. Pona ba délivrance ya moko na moko ekoleka a privé. Ba délivrance monsieur se senga kaka, il faut que ça lango a privé pona ko kota na profondeur ya problème nyonso. Mingi mingi ezali pona ba oyo batambola partout. O bazoko za ba solution te et sengeli to kota profondeur nango pona solution e monana. Bana ya ba autiste bayaki babikaki bato ba limitation babikaki bino moko botala ba témoignage
nakumisi kolo Yesu Masia na oya sali à travers papa Moïse makoma oya ye awa na souffrir bambule belé ngai na ko kotambola mbangu te na ko kimate likolo sala nga pasi na sima likolo pe pona ko mata escalier la problème kasi abondeli pona ngai ngakutu na loba likamwa te yemo katumi abondeli esikoyo na yoki lokola courant ezo matanga ezo kita tango asisi ko bondela na tamboli na komisi likolo Yesu na komisi Jesus you are the healer. Thank you Lord Jesus Christ for healing me na umeli na ko souffrir makolo na zoko kotambola malamu te merci Seigneur Jésus Christ azanzambe na bomoi Yesu abikisi ngai agerir ngai lelo nga na tamboli lelo na kimi kutumba nga na kimaka te bambule belé ça fait beaucoup d'années nga na kimaka na ngate na koka pete kotambola kutambola na zo tengama mais lelo na tamboli na kimi pe nzamba azwa lokumu merci nzambe batela papa Moïse batela prophète Moïse sendi botane mobimba nzambe sala osali ya minene na commission lokumu kaka ne na pesi ozwa lokumu zwa masanjoli mwana aza autism ADHD epilepsie eloko ekamwisi ngai mpona kofanda na ye na kiti il faut kosimba ye kofandisa ye kotelema mpe il faut kosimba ye kotelemisa ye ntango papa Moïse asali délivrance atelemi ye moko eloko ekamwisi ngai yango wana mpe alobaka mpe age na ye te alobaka mpe kombo na ye te ma alobi kombo na ye alobi mpe age na ye. Sit down and eat your chips. Sit down. atelemaka ye moko te mais lelo atelemi na nguya na nzambe. Que le Seigneur soit loué. Amen, 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 amen. Tant toyaki lobi bato nyonso tu bamonaki mpona kofandisa ye nga na bandaki kosimba ceinture na ye na nsima papa akosimba ye afandisi ye na kotelema mpe moko fo asimba na nsima moko fo afanda na liboso na pamboli nzambe ya papa Moïse. Mponda baoyo bamoni ke bakoya esengeli na bino bobenga mpo batia bino na liste ya badelivrance bapesa bino mokolo na bino na jour na bino na date na bino mokolo wana bokomona loboko na nzambe bokozonga ndenge boyaki te nazozela bino na moto.